Penier azo finga na ba YouTube et Penier azo loba azo critiquer bolanda bozolo kabino moko alobi Kalambay aza faux papa aokoka te koza ba charge na lokola papa atindaka mbongo te a soutenir bana te. Penier azo finga na ba YouTube et Penier azo loba azo critiquer bolanda bozolo kabino moko alobi Kalambay aza faux papa aokoka te koza ba charge na lokola papa atindaka mbongo te a soutenir bana te. Toyebi na makambo wana te Penier seki omelaka ngo na kuzu betaka na odiamba omelataka no ba drogue obuja mutu te po mundela nzima alongoli pe bana na mboka musika nziba keneti kini seki pena ba defo tala ba defo ebele donc ezaka facile po bapesa papa ya mwana et plus maki azalaka awa te américaine abana na ye soki ka mwana abotami na sol américaine bazalaka matata na bana na bango. Mais yo Penier onzimi mwana bana imbale bakende kini oza d'accord nango okrelango après problème te yazala double te po yo nzimi e Kalambay ya nzimba baza bana ye aboya bana na ye te akina bango kono. Mais soki yo yoki e Kalambay ya bali osala ni osala double te osali double e biso nyonso ozali koona yo okozala lokola papa na biso Aimé Kane po ipari balobaka ye abalaka divorcaka ba ye poko na bitidi na ye soka abale simite ozaso mususa kubala ye po ozala bongo to okosambela nzambe Penier akufa po osala mariage yo Kalambay linga ko vraiment mingi mbala bogar e Penier lenga boyo abebi la e mbala bogar akozwe lisusu te sikoyo bino ba pasteur ango bote ya biso ni sofana na baba bote ya biso ni so bobalani esimbite mwana bendana balobia boza pesa pe di ya bino ango de Mbanza London TV balobi le meilleur site internet ozo le la vérité kotaka tina source d'information sport d'information politique d'information musique d'information nyo surtout na de Mbanza London TV botika babiloko wana surtout botala kaka de Mbanza London TV avec Debrino original. De Mbanza London TV avec Debrino original. Balandi nyonso ya Demia TV original oya bino yo no insadi bafana et na yeli bino nouveauté moko bozanga crédité bokota penza na YouTube na canal chaîne na biso boyebi déjà Demia TV original na nouveauté ya Kalambay yana madame na biso Penier boyebi bien potala mariage ya Kalambay ponga pe natala webi oeleka kuna inde Kalambay ya sala tout amilaki ça vraiment pas bala mwasi na ye et fait de cas kitoko et boyoka pe ba critique o Kalambay paloba aloba na fina na balate na kanga le pango sika mon côté c'est la première fois à salango et pas madame Penier et me ba sisi ko kabona et Penier azo finga na ba YouTube et Penier azo loba azo critiquer bolanda bozolo kabino moko alobi Kalambay aza faux papa aokoka te koza ba charge na lokola papa atindaka mbongo te a soutenir bana te. Écoute il paraît afundi ye akomiti na tribunal ba funda Kalambay yango Kalambay akendaki ti na États-Unis akeno résoudre des problèmes yango ende l'état ekati makambo elobi Kalambay azwa bana bande kwa basi bona na boyebi histoire onezalaka engana yebi bana baboka maka epa ya maman et maman abokola ka bana bien koleka kutu papa koleka mwasa ba kobokola mama mwasa papa kolinga mais yo Penier onzimi mwana bana imbale bakende kini oza d'accord nango okrelango après problème te yazala double te po yo nzimi e Kalambay ya nzimba baza bana ye aboya bana na ye te akina bango kono. Mais soki yo yoki e Kalambay ya bali osala ni osala double te osali double e biso nyonso ozali koona yo e ponga na nga fana Kalambay nga Kalambay trop
boga maboko pio na lele neti na kufa alors soki yo luki otsa kalambai mulunge panzi likolo et biso tout au fingo pe na YouTube encore yo to finga yo pe na YouTube yo ko lemba ko sala YouTube alors papa kalambai bravo zwa bana zalana bana bokola bana garder cela ce sera mbale kitoko muto boya yo to lingi mwasi elingaka tuko lingane mwasi ya malamu mwasi ayebi nzambe mwasi mutu na yezo sala et mwasi oya kobokola bana yo penda à 100% akoza bana lokola bana na ye anyokola bango te et abokola bango na mutima malamu alors que ça la pressé parce que ozibana to parce que penia raso finga non que ça la peine à te na concurrence et zela vraiment et tanzambe apesa yo mwasi ya maram pe malgré ça fan non apesa pe conseil et yo lingaki mwasi pona kitoko olinge mwasi penia kwa so na famille ndenge nini e ngana yebaka okoposaka mwasi mususu nako bala mwasi mona mamolangi ngai yebaka yango obali mutu mususu nantara mariage na yo na assistant na mariage na yo et na yo ka ba polémique na yo ka ba critique et ba baloba beba kuto nzembo un frère abali bayemba kolela teza makambo yaka pona libala na yo baboka ba jeton et yo loba obala te auprès de ta ici ka mon côté au fiança de mon côté les sœurs fiancés moi si o yimisala mongo na ojo betere ki pena tolo moi ça mon ele ezaki de penia le bosuki wapi to yebiti ini sali bokabwana na yebiti to yebiti comportement mabe ya penia comportement mabe ya yo to ezanini et tongo baba frère baba chrétien et bo kata balaka zakate moi je pona biso ba ona to baleti siko mine bo bala pona ko divorcer oyemba nzimbo mo bo tina ko bosana ngote au mariage wana yazali lipamboli yoko utana nzambe ebi nzembo na bien ebi esengite obala bongolo bokabwana c'est-à-dire so bali na bonzambe biko kabwana te mais yo kabwane mais ngai bibelo biboye soki un chrétien a divorcé na mwasi avec ko sala so mariage te soit moi ça kufa mutu moko pour ça la mariage ko soki penière a profiter yo bala to bala te o pasala na o bible to okola na sima komi to yebite papa na ngakalambai osipe les comme pasteur comme côté ya biso sikoyo ino ba pasteur ango bote ya biso ni so fana na baba bote ya biso ni so bo balani esimbite mona bendana esimbite to divorcer non tant bo balanaka bolobani pour les mères et pour les filles sur la mort ko séparer biso ki bien la mort on séparer binoté likambuni na ngo abongisaka te likambuni ngeleki munene pele ko benga ba parrain na bino o be la bible o te ko simra ka bokabona alors nengo kabwani ngana lo basukolo ko la journaliste na ko mingi ndebo kabwani oza pasteur et na bible zawana soki bokabwani na mwasi bo sali divorce donc kono moko akufite moko ko bala azati conseil nini okopesa na biso na to balite to ko za lokola papa na biso aimé kan po ipare balobaka ye abalaka divorcaka ba ye pour na bitidi na ye soka bale simite ozaso mususa ko bala yo po za bongo to okosambela nzambe penera kufa po sala mariage po toka na sima bible buno tanga po simba bible no te ya biso soki mutu obalani o divorcer c'est-à-dire okobala lisusu te il faut moko akufa seki sambela makasi keta ba montagne mangengenge poyo obala papa ko décevoir biso te ko décevoir ngate ko décevoir peuple te balingaka yo kalambai lingako vraiment mingi mobala boga et penyaka lenga boyo abebi la mobala boga akozwe lisusu te parce que les bébés et pesanga réponse s'abonner na DMR TV original ce qu'on parle lisusu et comme la biso
loba na biso benga biso loba na biso kobala sope kobala te okosala prière po ya kufa nga na ofuta tike ala na lwanda etikini nayaka na mariage na yo mpe na kofilme e na kobina epe na kobwaka yango na YouTube. Bolanda ba témoignage ya bato et monteur na biso Denis Merveille azotiela biso audio boyo kango oyo bato balobi ba témoignage ba commentaire pisu ya bato e boyo kayango monteur na biso azotiela biso tolanda ba problème sous ba vidéo atimisa qui a publié qui policier na nani na internet en réalité ça qui na tort. Mais et puis donc tout ça là ils ont pas besoin que Bélé ou jouer contre yé. On va faire ça moi il faut moi ça na problème moko ya drogue ba moni ki moya apoko la bana ezate. Ba msuku tu bazaka papa zawa ba préférer ba pesa mama ya mwasi. Donc ça facile que pour ba pesa papa ya mwana. Et plus maki atalaka wate américaine bana na ye soki ka mwana abotami na sol américaine bazalaka matata na bana na bango bakokai jamais kopesa passer bana kende na Congo bakenda na Congo ndenge wana mama na bango awo loba mama a permettre bana bakende et puis ba raison na zo pesa ke afuti ndaku te soki afuti kutu wana nde kutu ekobebisela maki kutu parce que Benyel a déclaré que après ça eloko te soki mwasi babengana ke na ndako bana baamerikain balali libanda mpo yo papa opesaka mbongo te omona te makambo nyonso tona azoloba ekozala na faveur ya maki kutu te soki maki azwi bana seke Benyel a permettre ye azwa jamais juge akopesa paster maki Amérique jamais bapesaka papa bana ata papa soka banda kao oba pesa yo mwana ifo mwasi azala na problème moko ya drogue ba moni ki moya apokola bana ezate ba msuku tu bazala papa zawa ba préférer ba pesa mama ya mwasi donc ezaka facile te po ba pesa papa ya mwana et plus maki atalaka wate américaine bana na ye soki ka mwana abotami na sol américaine bazalaka matata na bana na bango jamais juge akopesa pasteur maki d'abord penano a communano américain te akolobaki akozala sur ya kovanda awa alakisaki mpe échec soki income na ye wapi na ndenge toyebi mundele apesaka mpenza papa bana te eza pasi mundele apesa bana na boka papa eso mundele apesi c'est-à-dire ce qui penye oza na badefo ebele oza na berere ebele bandima bapesa kalamba ibana c'est-à-dire que ça odokaka to mwasi mosusu abelaka mutu to soki ndenge nini yango c'était mwasi pena bana esimba te toyebi oyo na makambo wana te pene seki omelaka yango na kuzu obetaka na odiamba omelataka no badrogue obuja mutu te mpo mundela nzima alongoli mpe bana na mboka mosika nzima akende ti kini seki baza na badefo tala badefo ebele o mama nayebi te sepela babotoli yo mwana seki oza dine te ya kozala mama ya bana obokola bana alors nakomi nanga déjà koshite alors bobosana te kosabone vraiment na DMR TV original nabosani te kobwaka mama nanga mati nabosani te kobwaka tinene Peter nabosani te kobwaka BBC de la Chikala esikoza batro bizu na yo nabosani te kobwaka papa Dunda de Chris papa na Christiana nabosani te kobwaka afande esikoza batro bizu na yo nabosani te kobwaka mama étoile ebisikoza batro bizu na yo nabosani te kobwaka ba Miraesa mama Moindo esika boza bambote et princesse la trône esikoza batro bizu na yo ngaya yo Naomi na yo basadi bafana enayebi olinganga minga pe alinga ko mingi magi mikolo zo benga ngate okomela ngata na WhatsApp te mais uzaka na mutema nanga nabosani te kobwaka Belange afivangu et grâce à Sadi esikoza batro bizu na bino
Amen.